Bandeko balandi mbote na bino boye malamu na kati bon susu émission na bino mokolo ya lelo. Pona mokolo ya lelo na kati ya calendrier africaine tozali bon lisusu sona mwazomi na mitano sanza ya libwa mobu mokama na tuku na misato. Nde na kati bon susu ya calendrier gréco-romain tozali bon lisusu le 23 mai 2019. Na kati ya calendrier négro-africaine tozali bon lisusu na kati ya eleko tope saison na biso ya kintombo tozo kende bongo susu na saison na biso ya kisiu. Nde na kati ya saison na biso ya kisiu ezali eleko oyo ya ilanga makasi oyo mupepe ekozalaka makasi pe poussière ekozalaka bongo susu ya ebele. Nde mpona yango mokolo ya lelo tozali bongo susu ko célébrer makambo mwa ebele na kati ya mokili kasi tokozwa ndakisa moko na mikili bongo susu ya malili to pe na mikili ya poto esika oyo bakelaki bongo lisusu fédération ya Allemagne. Nde batata ba mama pona mokolo mwa lelo tokosenga na bino bandeko balandi ete tozali bongo kota na kata kisiru nde totalisaki yango tozosenga na bino banso mwa mai ya moto na tongo nyonso na mwa matiti ya solo oyo bakoko na biso basalelaki mwa sinda mwa bulukutu mwa makasa ya citron otokisi yango nyonso po ete na tongo ozopesa bana po ete ekoka bongo kofungola bango panzi. Nde mpona yango batata ba mama tokomi bongo lisusu na suka ya numéro na biso mokolo malelo tosengi na bino kaka ete boko kozala tango nyonso en ligne po ete bokoka kolanda biso mokolo na mokolo mpona kopesa bino manaka pe mai masalama na kati bongo susu ya mokili pe mateya oyo kosunga bino na kati ya eleko na eleko to pe na saison po ete bokoka bongo susu kotambola malamu na kati ya mokili matondo mingi totiki bino wana.